On lui a donné un pouvoir avec beaucoup de conditions. Aujourd'hui, il est incapable de dire aux Congolais pourquoi il ne réagit pas quand le peuple est en train de se poser des questions. Pourquoi il ne fait pas quelque chose? Pourquoi il ne change pas les choses? Congolais, il faut attendre les États-Unis. Pas que l'État-Unis. Ni ne bon les États-Unis. Moïse Katumbi a coupé soyez misolo belé. Pour être pas yambaye. Misolo minir. Théâtre wana et aussi les sabilo. La frontière, pourquoi laisser cette frontière ouverte pendant qu'il y a l'état de siège? Il fallait fermer cette frontière depuis longtemps. Ce serait l'unique moyen de couper le ravitaillement de tous ces gens. Tant que la frontière sera ouverte, les véhicules vont toujours continuer à passer avec les munitions, les armes, et ça sera difficile de vaincre cette histoire. Nous avons bien l'idioté. Au lieu de se la langage, nous avons sauvé yo. Yo l'habité. Wambola liwae, we mongola ngaki etumba na yo na bato bachaki la pouvoir. Okofuta mpako. Tala ndenge na Union africaine basakani na yo. Vous Congolais, où que vous soyez, tenez-vous debout, propagez la nouvelle. Exigez à ce que cette opération ne passe pas. Pas un seul centimètre du Congo démocratique ne sera donné à ces envahisseurs. Merci de bilo batu bozuli baku ya kolanda biso na mokolo molelo na émission na biso ezui ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo bisika oyo tongangaka bisika oyo tolelaka bisika oyo tozali bongo bakongomani bisika oyo tolobaka nyonso oyo bato bali koloba na salibeka bisika oyo totiaka nzete na litono po ete tobenga yango malamu bandeko balandi ya océan du Congo. Vraiment Nzambe alola aleka bongo na komomono bino pamba te bozali bongo kosabone massivement pe bozali bongo ko like l'émission pe ko partager pe ko tala yango du début jusqu'à la fin na yango nde to ali bongo ko belela ete bandeko bo s'abonner encore une fois massivement na chaîne de Bino Libération boko zalaka bongo de citer matondo makomela bino banso bozo kalibako ko lande émission du début jusqu'à la fin pe na bino bato oyo bozali bongo penza kotelema pe koluka lolenge kani République démocratique du Congo ezo bonsomi na yango pe ba filika iso ba oboli pe ya kotelema ngwi bolobi to kozonga lisusi mate pamba te to lingi lipanda to boyi bongo na ngonga oyo baninga ba kokende liboso pe biso to zonga sima tika Nzambe ya pongo tulendo ayeba bongo ko batela bino bande ko balandi bipai biso oyo boko landa biso na ngonga oyo ezui na mama yemo ezui na bikolo biso pe ezui na République démocratique du Congo wana bana Congo central na hôtel na bango penza mabwilu bavandi bongo basusu pembeni ya fleuve ba kozwa momo pepe ba kolia pe ba ko bande ko musalo bila talaka openza côté ya monsieur fiche wanya libongo bato bakotaka awa ya yapo na kati ya Congo central pe bandeko bisoso bazali wana. Merci encore une fois. Merci pe na bidonio so obozali bipai biso boko landa biso vraiment ya solo toko kufela pe mawa mozali tozoka mwa minute moko ya kimia pona kolela bandeko na biso ba oyo bakotika biso na lolenge oyo elongo banete kabuya l'homme puissant ne change pas l'équipe qui gagne moi qui minute moko ya kimia na babonné na biso pe na biso bonso. Merci encore une fois bandeko langai ezali pas c'est pe mao ezali ezui comme na motote vraiment na zakabo na prendre motote to côté le mato ko nganga pour la Congo nzoto eli malamu te pamba te stress moko côté la kati nzoto makamba ko leka makamba ko sala biso ba solution ekozwa mate solution ezali bobele moko article 64 na 63 ya mobeko likonzi ya mboka sala mosala nango eli bobele ko bunda opération Jeanne d'Arc opération sauver le Congo soki pe ato ali bongo na mbako ya ko sauver ko la biso pe ko récupérer ndenge bolo bakalo ko teli français ba Valère na bino papa Alfred na mama Clarisse wana moni bilo bongo na Canada tika Nzambe ya lola aleka na ko batela bino bande ko nangai to ko chamwa ba vidéo kasi to lo bala na ino peut-être le pe la kolinga soki Nzamba pesa makasi to analyser bisika to analysaka
Bande kolanga vous allez chaîne de la libération mana na les États-Unis d'Amérique la kundiana nde kolanga vraiment la gemena zambale kala ko pambola yo Congo na biso tout le babu solo bande kolanga tout le kakozala mutu nyama nde kolanga okoboma et aussi ça bato ba sauter ba boma kala ba colon est-ce que bato so basila Mobutu aboma bato basila bato iso boleki bobomi est-ce que bato bakosila bato bakosila te bino nde boko kende mais quand même tango boko sala likambo to ko comparer au bilo moko bato ba ele bolobi comparaison n'est pas la raison Mobutu atiki bilembo na lobi boye bisangaye criminalité ngo Mobutu o lelo bato boko sala kokokisa na Félix Boali bandoki na tango ya Mobutu bato balia kama lamo Congolais baka nsala te na tango ya Mobutu makamoloso yala kama lamo ata ko ba poison babango ata ko biboma mibia bango kasi la tango ya Mobutu nyonso yala ki malamo lotiliki toyebaka federté toyebaka coupure te lotiliki soki eza kokatana bazali ko annoncer na bino ba abonné ba ko senga bino bolimbisi mais ya lelo bako sala ndenge balingi bako sala ndenge balingi ya lelo ata kolikamo moko te ekozwa mape kokisami po ete ezala bayi kongomani bayoka mwa elengi peke ya mabele mwa bango realite bandeko baka toala bato basolo pona nini biso toko bomba bosolo toko bimisa lokuta tosali nzela oke na se yali bobele eloko te chisense soko tie lokolo mabele ekomela yo ndeko na ngai nakozongisa bino na libango ba oyo bokobuka lokuta bakongomani basangani balobi pasi moleki tobunde tumba ya bokabwani na mabe babimisi mabe wana kombo nango Kabila babimisi poison wana kombo na ye Kabila babimisi bondoki wana kombo na ye Kabila bato basangani babundi etumba ekozala dauphin ti enfin oelongi bobele peuple ya libanda pe ya kati mais suka batali balobi batoyo na lolengo biso tolakisi bango pona mboka na bango bakaba yango baboma yango esali mofolu na bakambi banso bazalaki wana ba oya kokima bakimi pe batali penza balobi tozwa moto akobima jabulu Félix akei totali sabido boni bakei kosenga bokonze pa ya Kabila balei basakani Kabila oyo Félix afinga ye tata ya Félix afinga ye kokufa ya tata ya Félix ya nzela ya Kabila lelo Kabila akomi moto malamu sikoyo bobosani ete biloko bino boliaki suka nango bafuta boko kosa peuple bolingi po intimider peuple akotelema parce que moto akobangisa moninga ali te peuple nde esengeli abangisa tokoteya na peuple wana ke moto oyo abomi yo ndenge tokoteya bango kombo na ye Félix Tshilombo moto oyo adétruit biso letumba na biso ye wana yo kokima biso kasi okokima bato oyo yo opesaki bango bokonzi te bato bango batio na esika wana yo bimi jabulu ya République démocratique du Congo nzakomba afolange itungia Félix oboyaki koyokela biso bokoluka mpo boboma biso tomemeli bino nde nzela ya lobiko toye koye biso Félix nzamba boyi yo Félix elongba na République démocratique du Congo kende na Bujumbura ebongo biso tobondela nzambe wana peso maboko yo lobi nga na moluba
nali de moulu vantard na koza l'orgueil ti la poêle na moi l'épinière mais orgueil na olelo oko bundela bisote kabu ya l'homme puissant bocha vérité yango yo bande kolanga vérité ka bokabonte zu likambola motote ba kosa binote bato ba kokanga ba kolinga ko distraire population ndeko na ngai menda sala la kabila ti akomi porte-parole lelo bato ayi deux personnes bandimi elolenge kani boko kosa makambo moto alinga beta coup d'état alite moto akopoisonne Kabila Félix alite bota lelo ko ekokoma Félix vérité nde yango yo kabu ya l'homme puissant chela biso baimboka balanda la bokebi balongba la bolema. Ce n'est pas dans ce sens-là que les kabylistes veulent arriver le pouvoir par les coups d'État. Tu vois pas ça? Bon, nous on a donné tous les indicateurs, mais notre frère ne bouge pas. Il est là. On ne sait pas quoi faire parce que tout est en train de converger tout droit vers les culs de sac. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Non, c'est-à-dire, c'est un pouvoir qu'on avait donné comme un piège. Tu vois pas ça? Mais c'est ce que nous disons, que Félix se rend compte qu'il ne devait pas prendre un pouvoir comme ça. Oui, il fallait parce que ce genre de pouvoir... On lui a donné un pouvoir avec beaucoup de conditions. Aujourd'hui, il est incapable de dire aux Congolais pourquoi il ne réagit pas quand le peuple est en train de se poser des questions. Pourquoi il ne fait pas quelque chose? Pourquoi il ne change pas les choses? C'est pas possible. Ça, c'est un pouvoir piège. C'est moi, je vois. Même Valentin Mouba qui avait parlé autrefois. Il ferait mieux de ne pas se présenter au deuxième mandat. S'il fait ça, oui. Peut-être il peut mieux faire le deuxième mandat. Je ne crois pas. Ces gens-là, ce sont les mêmes. Ils ne vont pas les laisser. Je te dis, Mouzé est mort. Ces gens-là, ils ne vont pas les laisser. Je vous dis, s'ils continuent au deuxième mandat et ils montrent ses griffes, ils vont toujours l'avoir. Ce n'est pas possible. Ouais, c'est mieux qu'ils ne se présentent pas. Mama Jawa, assalamu alaikum na ba musulman ngai, ba mama ya moto mojali moto mozima mite, ba kongomani moto alinga sa Félix Likambote, mo folu, ola kalanke mo fa komboloe. Bolola omani ya mekandelo kaka. Yo le bitelo kwa bole, tikana kele kowela. Olia kibiloko. Boni sisa langa mbimbo ofule jala kinde. Oye ko sala bala Congo. Ndeko yo ko échapper biso. Eli problème était oko bomwa biso, oko négliger kasi tala bisika ba komio. Tala bisika problème na yo ezali. Epai ya batoyo yo pesa ki maboko bango bali banilotike bango bali bato bakala motema te bango bali bato oyo basala kana bango lisano te yo konke mate osai likambo oko wangele tapo wapi tala bisiko kangami okomi no na lolengi te mo folu nano ete ndeko boko mesanango yo kanisa ki oko boma makila na yo moko sans toutefois yo kamawa nzambe alobi alingi yo te olio sosolo langage ya nzambe azo sauve yo yo lobi te wambola liwae we mongolangaki etumba na yo na bato batiaki yo la pouvoir okofuta mpako tala ndenge na union africaine basakani na yo maloba na yo eyokami ata ntina te ba remplacer au déjà parce que ozalaki na wono telemaki kaka tina moko ezali te bo samboli akosambwisaka ekolo mayele la moto te makambolo sobe mabe tala maloba no lobaki yokalaki te tala bachede ya moto mosusu o alinda kisa ya simbisi ya malamo te échec na échec bandeko nanga tina ya état de siège ya linini pour être bakangaka ba frontière bandeko ba frontière a Congo ya kokangama te bato ba kokota butu mo omoni lolenge kani ndoki azangi mayele
akopikola bato, insécurité comme partout. Pesa leka au nom de Jésus. Pourquoi leka au nom de Jésus? Ngunga leka au nom de Jésus. Abosali ete bensecte wana bali, lukela bango solution. Pesa koti landako, boma kisa bampese ali. Binchekwa, chakisa bampeke. Ya bampuku, chakisa bampuku. Et comme tout au nom de Jésus. Et comme tout melio ne lilingi na yo moko et comme ko solo mo folo ko mela tembo ya malonga tende na Congo ko katema akalankaka o katemi pouvoir a moibi ya moniokoli to comme na temps au peuple congolais longola kobanga longwa derrière ba politicien nyonso ba kobi bango la kati ya système na utai ko yebisa la bino. Bon vérifier mikanda bato bayebi. Ba politicien congolais ba kosala le côté. Mutu nyonso oya koloba na banzi bolandi papa o. Aké plus le koloba na bilo likaba muzelo ra Désiré Kabila boni ba bomaki ye. Moto a kotelema. Poeta loba komone liwa biso moko to signer ngenda. Biso moko to telema. Poto sauver. Ndeko langa etumba nyonso makile sengele tanga. Balobi bokano elenge tumbelenge esengeli tomilengele poete tokende pe tolonga likambo yango moni na senga kaka tukubianza yango moni na beta kambela nalobi etumba ya kobimaka te lokola banyama ezali te etumba la biso esengeli tomilengele tango biso tokobima tosala likambo mbala moko tolobi le 17 le 18 le 22 batutu ndeko congolais senga kalibela to malade kosana senga na nzambe lobanga na akokele kobundele tumba lokola na nazwa vaccin te mais ali etumba ya Congo nzambe nga na kei mabele na ngai yangoyo na botama congolais na ke kozwa vaccin yango nzambe ezala kati na ngai bombanga vaccin wana esala ngeli le côté mais ezala kaka passage po tango bakotuna biso babiloko bya bango wana soki toali nango nazala nango peut permettre nga na kende Belgique nzamba lola akobongola yango po kobika soko sali yango la bosolo ndeko langa Satana telemi Yesu pe longo ndeko pona epa yo kokende Satana telemi Yesu pe longo ndeko pona epa yokote ngamo sumuki awana mokili nzambe nanga nzambe yokela bisoma nasiliko boya baninga nyoso ya mokili oyo nzambe yokela bisoma baninga malamu nde banjelu ya nzambe ya likolo nzambe yokela bisoma yawe nzambe ngamo sumuki awana mokili nzambe nanga nzambe yokela bisoma ndeko na ngai repentance etumbo tozali kobunda ndeko na nga tozali kobunda na satana na banzi lipasa la ngai ino atalisaki bilo mokanda boni euti epai na ye te kasi euti epai ya baloki royaume ya satan ezalaka divise mais enon royaume ya nzambe bomoni bongo signature bandeko na ngai na banzi bolandi combien bameli bano bakende libatisi combien bamort ekosalama ya baaccident ya boye pe bazo néglige yango baza kobwaka bango kokunda bango na bafausse commune mpona nini ezali bongo kobenda makila ebandeli ya Félix ezalaka makila Félix abungisa bato la crash avion Félix bato bakufa boni sacrifice eleka nzamba alobaki bokonzi ya molili lokola nga nzambe na boyi na kotalisa bino pole po boali bato ya koyoka te boyokaka molobeli na bino pe la chaîne de libération eloko moko ebunga te po nzambe kaka na nzela langa alobaki kele kobeta nalingi Félix te wana na prêter serment te bandekola kisi ya magie iko potono bayebi eloko bakosala te bikanga biboma bisala kasi nzambe akotika bongo te ekeke oyo eleka
et alinde suka na molongo pe suka na makambo po ete nzamba telemi satana pa telemi na bokasi kasi yo mona na nzambe yebaka kolela loyembo na yebisi yo apôtre Doudou Sambila South Africa na mboka ya Guy Lompinga père double la nana ya Lompinga Guy oh merveille nzamba bomba bino Pascal Pembele Pascal Tabou nzamba batela yo honorable place tozali bandeko langa ezali likambo ya lisekite ezali yo omibulisama lolenge bokeli alingi po ete yo bika mama Pierrette bosa kolia bikolo mama Clémence Dinanga bandeko na ngai e alita ya kosakala te nzamba lobi botelema papa nanga G3 totelema na Australie totelema de Brino na Autriche totelema bolongwa na kokota kati la bisala sala e ali etumbala biso la satana soki moto bongi te yo ndokei po ete bayaka les gens bakoya ebele pona kolinga ete babungisa yo nzela kasi nzamba lobi baninga malamu e ali bongo banjo ya likolo boya entourage oyo komemona mabela tango toko kene tumba ndeko langa c'est lui qui veut la paix prépare la guerre on est en train de préparer notre guerre pour notre libération bafilika boyokanga bafilika boyokangai tant oyo ezali ya kobondela tant oyo ezali ya komibulisa po ete tango tokobima banguna bamona biso te komela mai ya bapaya te kotambola lolenge ya bato babe te kufa nzala po ete nzamba bongwani te alobi baoyo anga bakokufa soni te peu importe dimension ya souffrance na bango akobongola abongolaka makambo oyo ya ngai abongolaka makambo oyo ya ngai soki babengi ye komba tika na yo kolela ye aza na bomoi oyo abotisaka apesaki bana na bato bikumba Samuel aya epai ya Anna après avoir été humilié ata bafingi yo etula kolela te ndeko na ngai oyo apesaka mabala aza na bomoi abongolaka alokotaka na se atomboli likolo eloko ekoboma biso précipitation eloko ekoboma biso eloloko tala Félix lelo tala ndenge akomi komikosana coup d'état basoda batelemi bakangami angangandala o wayekele yimba angangangandala lone anganga wayekele yimba angangangandala lone anganga ola kalankeme oh olela nkema bakongole totelema tobunde tumba ezali temps ya tat sans recul ndenge bolobaka lokota lifalanse totalisa na mandoki eyali tonte ya kopona te moto akopona oyo akoyungula eyali bongo nzambe mabe bokosala ekobima po ete eza temps na ye basakanaka te na maloba ya nzambe mvuluzi kimbangu aza kofula mpeve po ete mabe na bino ebima libanda moto nyonso akotelema mpo la déstabilisation ye wana akozala ezwi likambo la moto te likunya te tokoloba bosolo mboka ezali la pasi totelema tobunde tumba biso banso po ete tozwa bonsomi coup d'état luvunu père po bakolo eloko babandi kobenda babi yo te esengeli tosenza la raison du plus fort obakiselanga bato ya mayele te bomoni esika tokomi lolendo abino jindo po ete bakolo eloko mpe bayei
yo peuple oyo tikali la bozoba babeta kayo ndenge bauta ko beta bino bongo bakata ka bino bampota babwakeli bino mokuwa bino boke kolokota babomi bino babelole oyo olie boya bosangana bakopesa bino veille patriotique bino bolobi te biso to alikula ndeko na ngai bokoka bakoteli bino tila ndako ndeko nale bobambani bino na bino bililingi te bobeti mbola monoko mbwa bokini basi bakoti batelemi balobi toyei topesaki kiti bochauffe botala mama Olive kulako misala ya maboko la bango ekosalama tango bino bokokosala o coup d'état o basalinga tala pe bakolo pouvoir kula ndenge bakoteketala lokwa bandunda la sa mabele tala nde bakosala moyibi ende boye pe biso totelemi tolobi totala spectacle oyo congolais longo la distraction congolais telema obundela mboka congolais telema obundele kolo congolais telema longo bolemba congolais telema tous mama Olive. Bomoni, moi sois battre campagne. Moi sois battre campagne. Tango peuple congolais lobité, toke na maponami, toke bachali bilo ba adversaire de taille. Pe o bazo peser ezu ngalinga ko loba solo. De ko toko sakate. Biso to bika to talate. Mwana moi so bomoni wana. Soka chali baya. On de ko nga ko battre mi balebele. A o battre botika lokuta. Moto okaba lokwa mwa so azate. Moto apesa lokwa mwa so azate. Kongola la kacha pasi kongola lingi sombelanga kabelanga kopimelanga te. Kongola asopeka. Mais Olive. Modelo azokaba. Modelo pa azotonga. Modelo pa azolakisa motema ya kibo mama. Ya yibi maela mama sese. Abi mona mwa so la batu balingaka ye. Botali jari hôpital wala. Botali jarba ochaye maboko. To solo la ko bande ko langa. Ezu. To buka lokuta te. Bo commenter pour la sentiment te. Mais bon réfléchir attaquer bato la mayele. Olive Bachele, le candidat président de la République. Azala 1000 chances à passer. Sommation au salamande ko langa. Ana 1000 chances à battre record. Parce que Azako Kaba. Va comprendre je. Olive soka koti na matanga aleki Denise. Denise a okabate a rwandaise. Ayaki la mission ya Sia. Sateme Félix. Mais ye, oba ina azoki congolaise ayebi. Fallait que Félix azo rwandaise, aza président la Rwanda.
yazwe rwandaise atie na Congo premier dame ekoleka te moyimi bango bakabaka te bango motema ya koboma motema ya mais moi si on a dit que biso tokabaka Olive azosala campagne akoti partout na Lede Kasai na Bandundu akoti Kayemba akebisika nyonso Olive atikite est n'en parle même pas et puis c'est bilo ke ba okanga eti po Olive atambola la ba soda koti ba milice bakanga ye bakanga Olive atambola la ba soda balataka teni ya Congo te bakanga ye toyebisaka la bino ke esengeli to bunda to alikunya tete okoloba bosolo esengeli to talisa la congolais ke lamuka Olivier walati tala hôpital asali tala bandako asali tala biloko Olive akotonga tala kabo Olive akela matanga bukutani afai na Congo central papa akufi na bana abukutu amina mabele o maboboto alelisi mama wana abiko bandalelo ngano to komesika moko azui mama senzi evi satanique ndenge wana motakolula te po nzambe azo abombami mais nzambe azo ya ko révéler yo lamuka biloko wana eza biloko ko bemona kufa nyoso miko ngenga mzawolo te est-ce que mutakoyokanga ngala ko pese lipa soko Olive lekali apesi lipa mama nini okonyoko mabwe mama Olive ngaka makala eloko ya lite bana batanga université akotisi liboko 100 000 balles. Ngana ko senga la bato malamu ba pesa to bunde tumba tande bakangami. Ba logicien wala logique comme ebele. Ako yiba, ako sala boy. Bino boninga na kufa ka penza la yango ya bolole. To côté les makaka. Mais to lobi de éveil patriotique, éveil à conscience. Pambate Olive va battre record. Moi si mon côté a telemi ko le kaye. Ngade la telemi na maloba la zo le kaye me boyo kate. Ya zo sala baction, ta l'hôpital atongi. Tosunga ba mama fondation CA du Congo ba mama na ba telema to kobelisa boko la biso akoyeko kufa tango to koyema tanga opesi biso mbonga cotisation moto akobenga te bozo zelandela loba ndeko e pesanga cri d'alarme na zo bete zo komate bandeko bakufi ba négliger bango batiki misusu bana bosangisa mwa misolo biso tozala kati ya fondation CA du Congo tozosunga ba mama botinda mo eloko tokele ko rendre bandeko la visite ya ko pesa talipa ya pamba ya ko loba bango yako ozendela benga la téléphone allo pesanga ndeko na ngai alobo ezo yoka mate bato ya mitema mawa bakenda wapi tala mawa bapesi yango pa ba Olive mawa bapesa ngwe pa Olive soki ezalaki na temps ya Olive que maman ndenge bato bakufi boye na pylone mais action c'est salami mais Olive alobi deuil national pour ye mama boboto mama di mama ofingo Olive te bisika ya bato la Congo tango la boza ko estimer akosala eloko te wala congolais akosala eloko tala maboko batie yo basi batie maboko. Si qu'on passe ça les côté, bisona yo opération Jeanne d'Arc. Tout s'est préparé pour na 2022, ba les kate parce que ba ye kozwa o bango ba bombisa ke pas Félix. Félix azana siya Denise, ala ta na kaleso. Pour la ni ba pesa ke moi si on depuis la na butu. Tango na lobaki ba bi bolole. Bachele wana ko satema Félix ane sika kokima te Félix ane loko akosala te bloc cadena Denise ye wana akobenda ye pe abwe allez Kagame zoye allez to chabiso moko to konza ekosala ye ni shoni fwa babota te kope libala kope yo lingi bokonza to pesa mo sa kope oya kobotelo mwana te souci ekozala te ndeko langa tango mususu pona mwana mobala koko kweya mwasa kanisa ta mwana alobi papa ya mwana nanga nazongi atala bolingo mwana nakele kosalisa kasi Denise okanisa Félix nani abana kodo masongo azwi kamala moto te lia engbalé na yo ngande na ko bundela Congo yango na koloba boyaka to telema to sisa likambo pombo kekende te biso la mindele to kutana to boma alliance bango bacha ba politicien congolais bakoyi ko aider Congo te bakoyi ko bikisa Congo te bakoyi ko salelo ko moko te na mboka la bango to kata yango to
tozongisa bapoliticien congolais lokola bato basunga peuple avotaka bango parce que ntango baoloba élection bakovote bango na banyama te ekozalaka bamembre ya famille na bango moko te ekozala toute une nation oyo bakovote bango mpo babimisa président mais na retour na bango bakopesa peuple wana eloko te parce que mibeko ekouta kuna la sommet mpo na nini congolais faki eka les États-Unis mozito abungi biso na mai tokozela yaya eloko nini congolais ifasaka les États-Unis bakenda koluka nini nini bomba ba les États-Unis Moïse Katumbi akopeswa ye misolo ebele po ete bayamba ye misolo ya minere théâtre wana ezosilisa bilo sata potela bango babunda bongo peuple congolais wa makasi tobengana ba likambo ya Congo ezali likambo ya occupation kambo ya l'homme puissant tielanga video ya ndeko langa ebongo tokoma la biso na suka. J'enregistre ce message que je transmets à toute la population congolaise de par le monde. La fameuse réunion qui va se tenir à Bruxelles a deux volets. C'est un message que les Européens et les Américains veulent adresser au monde entier pour la balkanisation de notre pays. C'est dans ce sens-là qu'ils ont commencé par faire des intimidations et de faux bruits d'un coup d'État. Il est déjà préparé par la communauté internationale à l'occasion de cette rencontre de l'Union africaine et de l'Union européenne. Un discours est prévu. Le premier orateur sera le Tutsi rwandais Kagame Paul. Il va s'adresser au monde entier. Et son discours sera axé sur la grande étendue de notre pays. Et aujourd'hui, ils vont nous brandir cette histoire de le pays est trop grand et trop riche. On doit partager ses richesses avec le voisin. C'est le discours que le courteau Sarkozy avait fait en son temps. Et dans le programme de ce discours, le premier à prendre parole, comme je l'ai dit tantôt, ça sera Kagame, suivi des autres intervenants. À l'issue du discours de Kagame, il y aura des ovations nourries jusqu'à la fin et la salle va se vider. C'est déjà connu et c'est comme ça que ça va se passer. Alors, nous regretterons souvent que notre population ne fait pas attention à ces histoires qui se trament contre leur pays. Et après le discours de Kagame, la salle va se vider et quand le président de la République démocratique du Congo va monter sur le podium, la salle sera complètement vide. Et c'était déjà connu et c'est ça le but de cette réunion qui se tiendra à Bruxelles. Vous Congolais, où que vous soyez, tenez-vous debout, propagez la nouvelle, exigez à ce que cette opération ne passe pas. Pas un seul centimètre du Congo démocratique ne sera donné à ces envahisseurs, à cet outil, le pouvoir connu. Bolandi mwana mobali wana expliquer bilo makambo. Bolandi mwana mobali wana ndenge nini ndeko asali video akoloba peuple congolais tolongwa na matoi mangongi. Tango oyo yali etumba ya Nzambe na Satana. Bana ya Nzambe toali balongi po ete biso toko bundela etumba ya solo oyo mobeko likonzi epesi biso makasi pelobi yango epambwami esengeli na moto tu abundela mabele na ye mabele na biso ememi bato baike mabele ya bakongolais et détruit bakongolais bango moko epesi bango bonsomi te liwa ya congolais bakokundaka ina fausse commune c'est inhumain na 21e siècle congolais ana mai ya foko na 21e siècle congolais ana évangile lokuta akozwa polete bandeko na ngai esengeli biso banso tosimba na lokola moto moko Michael nanga na France totelema
to bunde tumba ya balongi to telema to bunda etumba to ali na posa ya kwanga ya baloki te ndeko tika kolia mbongo ya Félix yali mbongo na mabe okukufa tika kokende kokota botala tikino lelo ngobila kokoka kosala zando monene te babuka babebisa botala tikino lelo makambo mabe oyo koleka la Congo po etezali misala ya satana nde Félix nzamba salobaki kasi Paul pe etikalité telemi chaîne à libération po ete etalisaka bilo bosolo malgré menace malgré bakobeta malgré kobuka malgré kolala libanda kilame plus 49 boucler le code femme pekato génital otake tumba biso tolobi totelema ya soleil peuple Congo bisika nyonso ozali soko ozala makasi ya kofuta billet avant le 17 bokoma mobilisons-nous totelema biso pe babololo to ali Kinshasa to lia kamala mote to kufansala na solo na masuba na biloko tu ya mabe bosunga biso pe la mwa ndambo ya misolo oyo boko sangisa soke bimi bino 2000 bino bozwa 1000 boboka pe na Congo 1000 po ete biso na bino to tambola lolenge moko que vive les Maliens botala bateau ya suka bino mboko pe boyebi ba malien bisika nyonso bali bobelo kwa bitula ba malien bavandaka ba malien basalaka me batalisi na mokilike etulo mona kangalo kwa na lemba na bolete naza komilengele moto amizo kisi pota ye moko pe makile bimi achena monoko alobi aletokei assalamu alaikum na ba musulman na ngai alobi tokei to bunde tumba kane konto leki ya moto joli na Suisse alobi to bunde tumba zamba batela bilo na libota botelema botika ko négliger likambo ya motuya ya mabele ya bakoko biso tolobi toko bangelo kote mabele ya Lumumbe biso tolobi toko bangelo kote mabele ya Mvuluze biso tolobi toko bangelo kote mabele ya Bangkoko ya Bangkoko biso tolobi toko bangelo kote etumba na ngana yo eza noble tango ko finga biso oza komiboma po eto ali moumbu balakisi bilembo basubeli malienne po ete Mali alobi ngai ambassade France awate biso pe bakongo mani tolobi ambassade États-Unis awate ya France awate ya Belgique awate tozo embargo boboma biso kasi biso tolobi pona kotalisa bilo bilembo boyebi tango muzitu po muzitu alobaki guerre zonga na Rwanda pona zotalisa bilo bozonga boyeba kendini bapesa bango lokwa mobeko bina boyoki bato nyonso la lamuka balobaki nini Vital Kamerhe tellement makabale tali bisote Félix alobi atali bisote Bemba lobi Moïse Katumbi alobi babi makamo muzitu alobi engagé la mukate et engagé bobele muzitu basundoli muzitu poete muzitu azoki courage lokola musée alobi tango la koloba bandeko langa bakochanga maboko lokola bana Israeli boso Mose ngala bimi Mose aro akochanga maboko guerre zonga tango azalaki la coordination ya simba ki motope alobi guerre ezonga la Rwanda boyokaki uti na Rwanda po banga bakoka guerre te James Kabarebe bazongisi ba Congolais pe bayambi muzito telenga natali sikola tikalinga moko ami bomba bokila Wai, Tobunde Tumba, Maliens balakisi la face à monde, que nous sommes des Africains, nous sommes des Maliens, jusqu'où humiliation aboye. Allez, mindele bokanga basaki bokende, et kufa bato etika la bato, babomi, bango moko ba français babi nini to kozela la Mali, ba kufi ebele, plus de 50 soldats, tobi matokene, ambassadeur atoki ba valise, atoki biloko. Allez, ciao, français na Mali ko exister les soutes. Ataba soubeli malienne, ezali vengeance à mouké, pambate, to humilier bango. Allez, nous les Congolais, tous soit peu charge la biso, koloba ambassade des États-Unis awate. Koloba yo,
awate belge okonza biso bololé babotoli ekolo lelo ba rise balobi Congo aza na richesse immense biso pe ba rise tobima non démonstration la bango na terre na biso terre promise mais tango yo moko mona mboko komona te bonene na yo okomi bebisa na biloko ya mike tika nzamba mpungu tulendo afula mpeve na bakongolais nyonso équipe pour la télé États-Unis d'Amérique yanga mokonzi na Angleterre congolais bofungola bato ya bino boyoka mongongo na nzambe totele metango ebelemi adversaire lembelele bande ko ebisa bilo banda kala bo sepela te ba Rwandais bakanga Félix ndenge bakolinga kokanga eboy ndenge bolandela ba vidéo to sepela te Kabila koba ye lisusu na nzela ya Denise mais plutôt biso to contrecarrer likambo parce que bakozwa Félix bolinga te Félix akokende ezanga te bolandi vidéo akokende soka cheteti maman malata kolela delila mais ngai na yo avant que mission est accomplie parce que Yuda Sakwenza Boal. Matonde comme la Yokabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci encore une fois la Judéca d'orateur, mais ça électrique. Merci la Pape Joy, directeur recherche stratégique et bon rétablissement na Sango Mokondi Parabe et Miso Babiso. Merci Nabande Konyoso, Oyo Penza Boko Benga Biso de près de loin, mais sous ces akaramoko était Tosangisa Misolo Poete le 17, le 18, ti le 22, Tosilisa et Tumba Oyo. Makambo, Mazonga, Yasika. Telema Congolais, yo osa déterminé, yo pe oyo moni koza la makasi po balobi, bato ya makasi ba soutenir ba faible, kende ko la musa, ba oyo basi balali, ba oyo bazo comprendre na noté, bazali kotika la kala kati ya système, telemisa bango loba, ta ekoki, ozonga na mboka na yo, otongela mboka na yo, biloko yo pozui, na nzela ya bato, lenge bayiba yo, maele na yo ezonga, topesa ba olive te, azwa mandat ya kozala présidente de la République pour être Félix Aïb Sarabino. Je préfère que ce soit la que la moisi. Alors na banzi boko yoka langage ya satana bisope la nzela ya moisi to yeko contrecarrer biloko o. Matondo makomela Juka Am, le number 1 océan de la presse congolaise, P. Ekomela la Chabiane na plus 49, Ekomela maman Célestine na Flonsa, P. maman Nkoimpumba na Flonsa. Et comme la maman Célestine Lokale, mais la petit frère propre Zola A et Sengolanga Koyoka Olobi. Merci encore une fois. Nande Kolangai Daniel Nzombe, Ali Kapenza la Kopambola Bino. Ingeta la balle en Voulouzi, mon ami de tout l'état du Nolo, soit là où tu es, que Dieu vous bénisse. Merci là-bas pour amener Tangola, no bon dia, botard de bonheur, tu l'as remis, c'est comme la bilo. Mamour d'Angola, la mokite, na Florencia, Matondo Mido, Bakoko Lumumba, Nzamba Pambola Bino, Nakoyo Kabino, Salakanga et Sengo, Bananzalando, Bo bouger, où ils attendent indépendance, ils allaient combat, Yabako, Bolalate, Bo Telema, Bo Fula, Bo Telema, Moussangu Sangu, Bo Zalabo activé, parce qu'ils allaient Moko, Yakomba. Oyo papa labino abundaki alors to bengala ndenge to mesala ku bengala kimia eleki bakoko atezalando en action to sala makamboyo to kana ko sala pona ko sala fierté ya abako pays République démocratique du Congo parce que ezali parti labino nde ezali parti indépendance to telema bana lumumba aneta babe il faut que yo moto nzamba batela yo bino nyonso bisika nyonso bozali que Dieu vous bénisse botelema bola la pongite Congo nous appartient africain tous à l'ensemble tant que to telema yo africain aux alaka telema Mali aux alliés Nigeria encore une fois merci abande konangai peau noire enfin tous Cannes. Nous sommes tous des Africains, les peaux blancs, toi, les Africains noirs, des toi, les nègres, Tolongwa, Naboumou, encore une fois, félicitations, Nakozwa, Coupe, que Dieu vous bénisse. Africains, tout élément, tout sima, tous les Africains, vous allez. Tango biso to côté les mabelo botelema. Ko la la pongite pour ce que boy to ça l'opération Tumba Buka. Or, tout ça la souffrance d'ensemble. Sénégalais, Maliens, Nigériens, Tchadiens, Oyoza Awalamboka la biso. Tellement la biso longo le 17, le 18. Ti le 22. Donc fin. Il y a février, faisait la fin à mandat à Félix. Fin il y a mandat occupation. Fin il y a mandat à Makampunyo pour se libérer. Ceux qui vont changer formule. Biso peut changer.
parce que donc aloka bolumbu biso pe to côté ma bolumbu pona ko empêcher eza moko ya tenir to vanda kalango na jardin d'Eden donc mutu akoko sa moninga azalité ingeta li pasalanga ino ya CNTLF mama Samuel boko bala mabondeli peuple congolais bondela tika kolala prière ezala bile no mikolo pour soutenir combat misolo oui makasi oui mais loko moko ekoleka lokola prière te papa Michael et loko moko ekoleka lokola prière te yanga mokonzi et loko moko ekoleka lokola prière te Simon Mbemba et loko moko ekoleka te lokola prière partout à bozali équipe pour la te papa Henri na okokala docteur ngola langala okabilo kala to bengala professeur Jean Bele bato ya mayele bokota likamba Congo professeur Yombi bokota mwana kikwiti professeur Yamindele bokota bato ya mayele partout bozali Enoch Ngila lo sako bokulaka oye lekibe oetikali beleki obetiki o bayibi yango te me obiso totika nango yango ndeleki mama Jawa totelema to bondele kolo longola ba sentiment ekolo Congo ezayo ezayanga ezaya biso banso soki yeso ayete Florence ya Matondo Bibi tokokutana pona ko bunda lisusu